Erlich Keva Kimbangu TV chaîne na makambo nango. Ah Erlich Keva bagaga ya solo ba émission ya kitoko ba théâtre ya kitoko ba film ya kitoko. Erlich Keva Kimbangu TV chaîne ya kotala. Erlich Keva Kimbangu TV kati bango ba omba. Erlich Keva Kimbangu TV gaga ya solo koto sabono koti mbala moko moninga ni yanda li sofote bosonja bolingola misamba bizama pana londe nyama zamba sila kasomote ngayo linya nazali yao. Awa na Erlich Keva Kimbangu TV nazali awa. Erlich Keva Kimbangu TV o kata masasamba kata kata bao bao bao. Omoni na musique, base à musique, et sa batterie. Ok. Donc, sur mon batterie, même dans la lettre qui est dans la chant, la programmation, tu as toujours la batterie, tu as une grosse caisse, tu as Rimshot, tu as Charleston. Vous comprenez? Allez, bilo, je suis comme il y a après, mais dans la grosse Rimshot, Charleston, caisse claire, tom, on a cymbale, on a après, on a passage. Donc, ceux qui n'orchestre besoin de drummer à ma cité, Bokeli Bossota. Oh. Oui. Pour aller à base, il y a simbi musique. Il y a simbi. Mais comment tu as fait pour te démarquer des autres que musicien mais yo drummer au yebani? Est-ce que c'est l'ascenseur qui revient à Wera ou c'est toi-même? C'était une stratégie, c'était quel mystère? Donc, et pas le roi de la forêt, il y a Azana O Nzama Pesaï. Soka tangi kombo na yo, il faut battre bando chaoka. Laisse ko y a poussé yo. Kon nga peta ya sumba mbala tindika tindika, ya tindika déjà. So yo moko kakol, il faut kindi. Lem so moni ke na badume andeni nga fona zana loko. Lem so sombi net keskle nga fana ye la wa nzambe. Net keskle na $2,500 na somba ni États-Unis. On a sombi yo moko to na compte mouvement. Te ko tu harmonie dans le babo. Tu connais pas vacances aux États-Unis. Question est simple. Tu n'as expliqué que c'est pas moi qui présente article na kin. Article na matin oh. Question est simple. Na sombi na mbongo na poche na ngai. Oui. Mais go servir maison mère. Oui, kasi musala na ngai. Mwana maele. Musala na ngai. Non, c'est bon. Est-ce que na lobi likam? Musala na ngamboma. Na comprend. Dans la maman na caisse claire. Le musicien super maison mère ko longa zoom ça voix. J'ai sommi micro na sans fil là nango. Obi ke neto ke na ba concert na mikili bongo. Musicien net présent na micro na musicien. Maintenant explique ka spoye ba ke. So ça appelle musicien professionnel. Il faut ça na micro non. C'est pas musicien maison mère ba professionnel tin. Pour ni ka ote maison mère. Tu betel solanine. Olobini présent na micro na ye. Aya na micro ne Nicolas pa ya na micro na ye. C'est que y a professionnel. Nicolas ma ya na micro. Boba omsus. Continue na bomba somba ba micro na victoire te. Oh. Oui, continue na bomba somba na victoire te. Pour l'année, il y a Victor et Dame Macron. Mais non, on ne dira pas que na Congo a un micro, il y a solo et Zangi. Et Zali. Okuta nango na maison pays ya solo. Okuta nango lem soke na ba place. Mais ce qui n'est pas sombi micro penza. C'est que ça musicien professionnel. Mais il faut te mon ami qu'on est armé là. Voilà. Comment tu mon Non, mais je suis désolé, bah musicien na biso penza. Non. Ouais. Hein? Il y a comment non, il y a maison mère. Tu pas notre la maison mère. Ah, il y a un lobby dans Gaïa. On a des speakers dans la maison, mais on est prise. On a chour. Non, c'est bon. On a chour na danser. Oui. Nicolas Pena mon a micro chour. Makaba na mon a guitare. Fender ya danser. Oh, ça va. Il go center ana maman na center yaï. Kakola na caisse claire na double pédale. Bon bah mission msus. Banani. Yaya na ba chanteur mususu nani ope na mona ke na miko asomba miko na Jamaïque pa na miko na faux faux te parce que ba miko la to coup de lettre na mikili o mona ngo bina yango ina kuti na maison jour pour vraiment bina ya choma o baki jour na wana mona un petit mallette no muke poza na mallette na ngo zana ngo wana do na kin o mo ke na to ke na ba festival na koyana tena zela na tabatela nga caisse claire ya instrument fona bimisa yanga na us na ngala na bimisi mundele faka nga wow donc moi bina ke caisse claire oyo muto azanani siko akomolandela ngai yango mona ke big boss le roi de la forêt sala tout to vanda pena ngai ibaka nani Kerrison o mona valeur musique
bakena aussi la programmation na ebisio mboma na lela 25 000 dollars pour la programmation na moins que tout ça là bagé wana bimisi oh ibaka mutabimizit ibaka mutabimisi yango donc yo mo moni ke bo sala bagé na moni to sala bagé parce que na ba programmation na biso akina au mon niveau on comprend bo sala bagé oh na zo ba programmation na biso suki kana ba 1000 ba 1500 oh non MK ndebo kenda wana penda orchestre mobimba ka ba 1500 1500 programmation grosse caisse à Pamba Likolo. Il y a le beat. Si c'est comme 1500, Bobeti 30 chansons. Bobeti 30 chansons. Donc, on a 25 000 et grosse caisse. Grosse caisse, donc on a Douma Pamba, Doum. On a Douma Pamba, 25 000. Donc, c'est aussi un binomicataire. Non, non, américain. Oui, bien, on dit. Ah bon? Oh ya o compare musique na biso na bato na bango mais de la fois le bail que yeso tu chema ele na e au lali sa lali oh ya frontant déjà moi te ba betana ibaka ya salengo déjà mais na mbongo nani oh vous comprenez moi programmation et bima na poche ibaka parce que yem ta producteur mais quand tout oyo paye yepa ko zo album ndenge ya boy formidable habité programmation qui na 1500 t Kakol to kita 25 000 dollars. Ah ouais. Pour aller bon pena. Ata yo moko pour aller. Donc Ibaka ça qui en point. Ibaka ça comme parce que Ibaka coûte un grand star ou ranson. Mais bah na silisa. Grand star. Grand star ou ranson a coûté na Kerison. Mon mine n'est pas un star munene. Il faut passer le mois bien. Est-ce que producteur bon il y a beta loko il y a oui parce que c'est bimo ko ya combien Siko yebisanga yebisanga siko yosko zo ça les rois de la forêt tout le mois tout que ça la programmation na les États-Unis tout ça là ngo mais na lobby ceux qui a fondation na ba don ya pesaka et les caranango déjà donc faut reconnaître quand même. Oh, mais c'est gay. Parmi les gens, non, ça c'est pour vraiment jeter des fleurs. Parmi les gens qui ont accompagné, bon, je sais que Mboka est ça là, mais n'a pas particulier où il va accompagner pe Batou, n'a pas moment où il y a pas si, faut reconnaître la grandeur, le bon cœur de Wera. Ouais. Ça, nous avons vécu dans les images. Voilà pourquoi je disais. Donc, à peu près au même orchestre, ah mon frère. Mais ici, on comprend, il y a ça salaire déjà. Il y a ça salaire mboma. Il y a besoin déjà programmation comme moko 25 000 $. Parce que tu as le métier na o. Oyoka ndé nini yo. C'est bon vani bena we kakol. Biso bato otala on a TV biso bato yoka on a ba radio toza na biso na yote. Mon ke studio. Orebete la mosali na nzambe moko drum. Mais tant que tozo yoka son to comprendre yo. Non. Bogana go wangana. Ah. Évidemment. Nani kasi follow base. Bon, ok. Na peut so combo mais à moi mobali. Mais comme on est dans combo moko nande on a so moko moi si. Obi moi c'est frère Christian. Lemba. Mbongo. Comment on est dans Cerné. C'est l'ombo. Siko ya mobali, frère na. Te okosi. Nani? Ya mobali. Ngala si na beti. Rien. Na éviter. Oyi basala nzambe. Te nazat. Na ya malebe. Omoni basala. Mais ezaka siko nini? Neti wana, neti osiko sa biso awa. Boliboko sa nzambe to lelo dimanche, Dieu te voit. Tontoko sa nzambe na nini fona. Neti ongo wanga na. Na wanga na nini? Beti. Oh la tengelo na éviter. Obi kwa musique. Ero bete les frères wana. Eza pesi yo caché na yo. Nani? Oh. C'est mbongo wana comme on dit. Nalinga bimala munoko no. Tika ota comme c'est na so lo mbongo. Ah, Josko ya mobali. Oh, frère nani? Naso ibate. Il faut le bango. Nzambe. Mbo mande to ala boye. Obete la pe frère Patrice. Et lokuta. Oui. Bon mon frère, tout ça boye. Tout ça TV. Oui. Ba famille, ba parents, ba pasteur, ba Holanda biso. Madame na yo bana ba Holanda. Ba Holanda. Juré pendant na combo. Na juré na kombo nzambe lelo dimanche, na tikala jamais obetela ya Patrice. O sote te bongo
Laure. Il faut autant à combo. Bon, ok, frère Laure. Frère là. Frère là, non. Frère Laure. Et ça, c'est Sidonie. Yo, tout dans le studio. Il peut gérer sous. Ah? Gérer. Oh, mais Voilà. Juré. Le dimanche, hein? On a bêté là. Juré. Yo, mon ami, côté, on a bêté là. Mon frère. On a bêté là. Je te vois. Bon, au moins, bon, juré. Mais tu sais que Naloba. Loba. Naloba. Et ça, on a Kamoussou. Loba. On bêté lié toté. Mais il faut l'expliquer. On a dit, hein? Bandimi ba yo kaka suka na sebe na ndaku me boye bate nzambe na ngai se omoni wana siko to lobani ba drumer na ba za faux non eza bongo te eza yo kaki wapi ke yo beta drum bien omoni musique te mais tu kana lobaka faut comprendre que bon ba lobaka ke balanda ba nzembo na bino te siko yo kaki wapi ke yo beta musique drum bien biso to rabat batali felo bien de ne mende ba loba bo yo kasi ba OK loba okansene yo kasi ba sala bino confiance Babe no mino bato mokiliti. Bango soko bata wapi? Ya Nzambe. Donc bango Nzamba sala bango biso mokili sala biso. Boyo comprenez que tu beta drum kuna alingi te biso to yeba ke yom to beti drum wana. Siko la yolo ba mama boyo yebele ngwa. Boyo oyebse ngait. Ngai Nzambe. Moma. Mais wana so boyo kana nini ke zo moi caché na. Te eyaka ke eza na koloba ke omonde to ala na bank te ebige oyo nande mabete TVT na oya eza ke nde to arabe ah cousin na yo oli na loba te oyebi eza ndeni eyaka nde to akana biso pe to lulaka ndenge bango bayembaka ndenge bango pe balulaka ndenge biso to betaka te bon so bandimi te etalika bango na Nzambe parce que biso na bango tosaka musique eza musique na tangu nga na bete na nga tour na kutike elo mo ba sala wana ezo senga ke maboko na ngai simba nga te bon o nete ngai elo ko tatuka talaka bino bozana na po bote ya biso mama bele biso peto pesa ka message na biso beta solo normal mais ngona lo bazi yo ke beta tour na ke nota JPX OK nota JPX na kute na ngo bon la meko la ça simba mo bo mo bunu simba mo bo zana la so na ndengo ko simba na na simbi le dimanche na na simbi so enveloppe na you na so enveloppe te nga ko linga bloko na te obi nga pona nga na sala on betele nani na bi na ngati mais on doit yebisa simba na boy oye bato betele ina te na bi na ngati oh na betika nga la tika on la bimina nga jipa bien c'est bon eza kitoko nga la bimina ke beteli nani na yebite nga la yebi na ngati suna beteli na bon oyo za oyebisa simba na nuboy eza ba petit frère na nga o ba zora ba cour ponga nga la pesa ba cour rebelle mboma ouais na pesa na ba cour à batterie mais na linga tesco na l'accent on a ba petit na nga ba ne belé donc mais quand même frère Aïbsagio ga sepeli na rendement nga la tikeli bango kaka otikeli banani bango na kunela kutia bona sigio na tikeli bango banga na bimina ke motikeli banani na so yeba te sireki banani mais na tunyo soki frère a sepeli nga no yeba ndeni nga na bite soki inde mwana ya frère nani te frère nani nga na yeba ite moni so yo po bete loko faut pas seulement moi témoin au moins la sidonner ya la oui ba tiaka témoin nini ozo ka retour to yebi ke to beta rythme yo nzembo za boye na nga na kuta yawe na bibele yawe sanzolama mais voilà nani kas okuti motunité ta frère nani te no ba fonini te motunité yo ke bete loko yebi te ta frère nani na bisola na kuti bongo na bidon bongo mona siko bobenga so batani ya mukili o sentir papa na mema pina maison merci qu'on a quatre wana nani nga sera fungwa vivo mon frère basala ya machine loba na nga memi maison mère mema maison mère double pédale bima na bandi siko ko sakana kutu na kana contre temps on appelle ça bango na pa bakota na ngo zwaka temps na si bon botika nga na beta nga pre bino bo beta ka likolo na nga na beta bango ya ba signature to saka ba signature na basali ya Nzambe pa mosala